Voilà, donc on a combat à Maître Soda, on a combat de 4 mais Maître Soda a bêti ma technique à ma casse net et après il a gagné qui voilà ma camarade était Maître Carlo Godila. Nathan des messages bongo istaranga bien aïe namoni mbalamoko Charles Leke le dit champion local combat yango ezalaki akisi yali ngakisi Charles Leke yali ngakisi ah ezalaki cité wala combat akisi te et puis numéro Elodi bonjour je suis Ambinza Ipen Maître Soda Abundaka Kitoko oui en tout cas si comme tu as choisi aux Ambinza Ipen kuna Ambinza Ipen en tout cas Maître Soda ba Ambinza Ipen ba Abundaka Kitoko natangi sous message mo pour continuer ngai nazana munga kula na lingi komba ya ebingo olingi nkisi bana munga kula ba lankisi toza ana likambu ya Angelou Kanza na club na contre ceinture na bango ezokende wapi pona ceinture mususu pe ya fétiche eza kuna na kati ya mabele ya bango tete ceinture wana uti wapi donc wana choisi en tout cas na lobe ki boso ma crédit bo bando ko message belé te pas message dans un temps mami ya kotanga yango te mais bo benga na mte bozala calme na mwenda numéro na esuki na 119 kobi pété en tout cas ko benga pena noté na sur la maître awa obundi kitoko mais tout le monde qui na barankini ebele ok na côté ba 5 chantiers kuna ba dérangement belé ba dono ba betcho ko bibe ba puli kuna na nini na chango no ne bate osana position nini au niveau de la barankini partout ouais champion local on a technicien na numéro na esuki na 118 en tout cas s'il vous plaît ko benga na noter na mwenda limoni sur 118 boza na muke na be boso mbaka ba crédit boza muke na pe bina tamo 10 minutes moko ya ko benga kwa na biga na ke vers fin lo bana ngana 9 ya Lukunga so président ngaza défenseur Lukunga ngana 9 donc partout na kinaka na sala musala uyu président ngala kisa ngai yo musana oke defend na ka check teki na ka check so na sa so ni te na kinda ko affronter ba tuna ba pista ngala boma yo te la pista mke so ko tanga no 5 chantier so ko tanga mke ko 5 chantier za papa la pista yimo ko mela pe mabongo yimo ko nanu na fongo li téléphone ko kana yamba la pista allo la pista bangenga la pista ko banga te lenga so papa na 5 chantier so boya boa ondi mama na bongo yo ngai ebi angaye c'est je t'andi makio andi makio ta ba abeta kiu te abeta to ami bali to bundaki to bundina 5 chantier donc na éviter continue ko bipé numéro soki na 45 en tout cas te ko bipé pona oyo le projet ba kana ko benga na ko te en tout cas te ko bipé na éviter Marie souhaité Christelle Wing Marie souhaité soki na lobi ke na boka na boy na boka ko boka grâce à Wing mwana kanyoka tongo ça y va bien quand même le banane éviter si on a bien le temps va miser ici quoi tout ça allô oui papa na mbote au bela s'il vous plaît donc moi pembeni à TV s'il vous plaît en tout cas au Kati numéro de celui qui n'a 956 vous avez en ligne au Kati vraiment ce que vous bien pour le rappeler à télé pour tout quand même allô beauté à pour bien comment s'il vous plaît comment on a mobé moi vous bien comment nini mobé papa mobé au Kati vraiment OK nazana besoin ba ko contribuer l'émission ba bisanga ndini ba beta ki Maître Soda kuna ngai na ngalo mama ko beta mingi allo ai ndete boni ngala ko bipenga yi to mo zana besoin ko ta l'émission natanga message alobi Van Patrick siko Van Patrick c'est on dit Maître Van Patrick à rappeler allô Ozo banga na ebi ke la piste o banga
oba mettre soda obeta yo obenga okati oba allô. Oui, bonjour papa. Bonjour papa, na obenga comment s'il vous plaît? Na benga partir à plaza ngai na kisalo. Ah, on va pas ta plaza. Ouais. Contribution. Oui, tout le monde bande ko bakacher mais ngai sukizande ya madame Shakira passé na umona na ke. Parmi yende. Au bande ko ya madame Shakira tapretu. Ana la reine. Oyoki ko bwa madame Shakira te. Mama Lupangu. Deva bibo boya oyoki ko boya Mama Lupangu te mtape no fungula Lupangu. La reine Shakira. Ah. Allô. Allô. Ala kitu kumina mwalimu akaluka. Dile mo kwenye wala neka na kitu mateli kila neka kudai. Tuye pesi na luna kaluka mtoto kifani ya kawa na wapena meka na kitu kudai. Kame utima wala neka ubicha hii. Usa kana debate kwa la piste bana kai. Wala masoi. Mete tunamete tukinita ubicha hii. Kaluka kumina walema wala bosa la ga kifami kifami teso tunia ebimetre msusi mete sharako libaya metre makasi mete kasi te wana no bija tikaj oyebi mete sharako libaya te oyebi c'est moi baba fani club it la piste emo utazala wa nyoka malela ayebi tiko to ba la piste zate mbala botoka allô. Allô. Mbote yana mbotenga kumana s'il vous plaît. Kumina ngalima. Bana ngalema na kaluka. Ah, ouais tikaje bandi déjà tikaje. Ouais ka bati na bangone jamais na yoka mtu kwa mbinza ndati. Allô. Mbote yana kumana s'il vous plaît. Comment DJ na binyo na kangukulu. Itoko journaliste na zote na za poste ya kumba ya meki na la champion. Champion nani ba champion bazendele. Champion Rambo Kimbwaji, Rambo Kimbwaji. Avu. Champion nini? Champion ni to benge meki na yo champion nini? Oto ana champion du Congo. Le champion du Congo ya do le Kambasi Bolit, champion de Kinshasa ezana ni oyo. Super nguma. Champion Batanti, eza Ange le Mystérieux, 5 match. Bosku ya za champion ni. Tango senga komba na yi. Ya. Tango senga komba na ya za champion nini? Bage senga komba ya. Bon otanga komba mutu senga komba na yi mais o eza pe puta na eti. Bonjour les plateaux, s'il vous plaît, c'est la biso combat ya la reine Shakira. Oui, Toyokio, s'il vous plaît, mais c'est un combat mususu na minute. Bonjour, Geinzi na Kimbanseke, maître soda abundaka bien. Aïe, Geinzi na Kimbanseke, moi na Kimbanseke abiko abundaka bien. Geinzi, oh monsieur le big, la tu as banane oyo. Oiseau banga, quand on est un bébé qui vient de mettre son nom, il fait la piste. Allô? En tout cas, nous sommes obligés à vous parce que na ozolo ezokota déjà bien té na baki soki obengi munyo sa obengi faut olongwana no mwa pembeni ya TV ou bien odimne mo volume pona toyoka na malamu. Allô? Allô? Bonne yana na komani?
Combo Olga avant na commune à Bandal. Na c'était pour une émission ya Katia wala soda bunda vraiment qui sont comme makasi là des champions solo. Ahmed tomato. Pardon? Ahmed tomato. Aïe. Abangi ko beta tomato ko beto mulangi moko. Aucho beta madiati. Tomato. Aucho beta tomato na di Congo. Aucho beta tomato na kabona de Kings. Exactement. Exactement, mais bon OK sur la réponse maman. Allô? On dit tomato bangi. Oh, mais fais la tomato. La tomato. Donc, Nao qui veut faire émission, vous bien. Allô? Allô? Nazo, s'il vous plaît, comment on a dit? Nilangi liboma kaja kwa sore tanjani. Nilangi liboma. Nilangi liboma. Aïe! Le va on remettre tout sonné. La ribe ya jambe. Chaka kama kwa na lukuma teto. Azana ni comment est? Aisha luka ja pesa la fibosa deda. Ayene jamais bon on a monsieur champion. Aisha kama moko soda, kat soda yebi na milangi chapa moko. Ozobo esentina biso, ozobo esentina biso. Chaka moko soda. Le bala que ozobo esentina ngai. Sentina ngai batangenga mutamada pesa ngo. Wana sentina moko ba féticheur mais féticheur eza pesa hazo. Bon, makana wonga na okota te, nazana ngai mulangi pembe na lobaka vérité et puis ngam na lobate. Bino mbozo lobado ki ekokwela bino libabe en attendant m'appelle les autres. Vérité à moi non. Quelques messages ya suka pour tout qui na rochité. En attendant m'appelle les autres la wembara 5 appels et puis la kangi téléphone nanga. Message ezaki. Catch club basso d'état à Bundali 16 na terrain à Delvaux. Na Martyr à Delvaux to Bundali 16 na catch club étoile. To Bundali 16 na Delvaux. En plus le 25 to Bundali terrain à Verodrome. To Bundana catch club Kasavu. Donc vibration peut être autant pour la présenter ceinture na biso to là c'est meilleur ya président la biso. Donc programme ya club ils a permis belé même ni to là on a mois où toi deux combats to préparer. Les 16 na étoile na Delvaux. Le 25 to Bundana Kasavu na Kitambo na stade Verdom na Kitambo. En tout cas pour Bunda na Verdom na Kitambo na club dini na Kasavu. Na Kasavu. Ya champion animal. Oh ya ba champion animal. Ouais. Oh. Bon, na évité. Ba maman yo c'est centre évangélique la révélation ba papa yo c'est centre évangélique la révélation. Cité de gloire en tout cas ya bino ya ngwana vraiment na éviter nazo ya baraka ba appel tellement na watamo des messages pour ça ngai bien makasa bi et ça dit comme na ngai makunzo ya ngwana au bino côté. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment on va ici Sadam n'est pas de la banque na commune na Ngalema. Papa na Miseodi. Na uchola na message mwa ya mete Rambo. Wana haka wana muibi. Wana muibi. Kwa boete ko ose mission d'ailleurs c'est en place wana na yo ils a appelé na kasa ko ndiye eza eleka kwa ozoni silanga bon wena makamna bango bafani bazaka mystique bafani musezaka oka ngakuta na oka babiloko oka mtapeki oka na téléphone boye ateto bom angaye bafani ba mystique donc na 4 personnes na oyamba. Bonjour, kombo nangai Olga na bengi na komini ya Bandal. Soda vanda na yo batika yo oleki bango musika ayangai soda.
Bonjour, moi c'est Taylor depuis Ngaliema Soda Fanda na yo oleki musika aleki na libio pe ngozala basongi songi bilo ko abo bundisa batu oleki na bon mo ba ebia on ya ngaiti donc na éviter quelques messages moko ya mdiate mke na mabote kuna tosha bon message taka gege oza kache na bino bunga mingi na lukunga donc neuf na bino yeyo moi na bino bopesi ba chance kaka ndina okende tik bosu ba préparation makamne sur yango ebandi na utantema marti ya sélection nationale ya na utantema marti na sélection nationale na ye donc na émission ezala gege bopesa nga chance ba mbote examen bo plus na moi sinanga na ndaku bana nga mibala liste na grâce ya donc Bamote bega na Jocelyn de l'élite club vibration d'état pourquoi pas bakacher na ngaiti pour na entraîneur ya l'élite club vibration d'état en plus naza vice entraîneur ya catch club vibration d'état ba programme club eza boyebike to ça rentrement surtout ya l'élite to travailler mingi banda lundi ti vendredi bon bamote beleza kaka na ba leader na nga ba capitaine na nga du Congo américain dragon do bamote belé ba ilia pourquoi pas belia ba today ba ngoni so balanda nga mingi mon grand frère Platini pour toute l'émission bambote bébé bambote beka ba fan club nyos ba soutenir nga souda donc vous êtes en aïe pourquoi j'ai bilé oui je m'appelle Maboko Yanzambe je m'appelle Maboko Yanzambe na ko ke faire 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 o tata combat Shakira te combat Shakira pour la STP ça maman Lissima tout à donc maman ya révélation tongo maman ouais simbi maman sur révélation ba femme lumière tout ba c'est là et de voilà s'il vous plaît gars combat Shakira s'il vous plaît bazo lela s'il vous plaît d'été kaka combat Shakira ADT maman Lissima tout à l'anniversaire na 50 ans de mariage à l'obiki alingi ata na ngwana moi ça zo beta bibadi à vous. Je m'appelle Maboko Yanzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Et moi paloli bango na ndenge mokete. To le kati. Shakira.
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edi mo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Oui, nakomi nasuka émission na été ce que vous remarquez na kati kombango ba mwambango minute tangi c'est silaki en tout cas bolimbisa vraiment parce que na la kaka na inédité bamba inédité ne ko maga muke makasi na plateau parce que magamba ko sala les belé mais minute ya muke so pele bisino yeno ba le futi na ngambo musuto to muna ko sala 2 heures temps oh putain la bibliothèque donc vous dire to suka wana le to muna suka na wemba su appel te ba kati na connexion mais on est suki na 841 mwenemba ils a discuté na comme sur Kolobake nabo ki fait na Prosper Bakine mwana dala satongo prêtre na États-Unis azaka moko et Prosper Bakine personne na bi ke na tali mupanda tena gauche na tena droite mbamona moni Brinette Lonzoka mama na Chanel Bakine en tout cas bino ngwana pe kobosa te ke na Moamba député si to voter qui depuis kala eza Gabe Kindembe donc nan toki na ba élection te mais si to voter oya pesa tala te donc Gabe Kindembe ya ngwana pe na bozete ko bongo centre évangélique la révélation mobimba koboka fo titre faut être titre aussi souci en tout cas binonyo son grosso modo sur Nathalie Bozé belé maman Janine Bokopolo Nathalie en tout cas Bozé belé maman Lissima Tuta 50 ans de mariage en tout cas joyeux anniversaire à vous couple Alexis Matuta 50 ans d'anniversaire joyeux anniversaire na bino pasteur Bon Momalika Berger Etienne Bokopolo maître Carlo Godila na Brazzaville yangwana pela bosete ko bongo pasteur Awambi en tout cas yangwana vraiment pasteur Awambi pe kolobaki na combien suka kolobaki na boki bibliothèque ni na mbala mani ko boka mon DG Titelongi mon konti atongo oyo apesa ki espace kitoko kasoki na tali mupanza tali ko tete l'autre bazate kaka yemoko mon DT papi fala o alobaki keno chaque dimanche to se pesa kabino na catch congolais sport oyo okufaka jamais et osala kaka tangi akasi les exister champion kala zana bomoi yango ko bando zala kaka DT papi fala azana bino elongo wana tango nyoso mama igeti ne peut-être le champion ka boxing na boxing te mama igeti fala ya tango wana vraiment ce qui n'entend ba peut-être basé belé ko bando boka na ba beriti banani en tout cas ba petit na ngabino so bino ngwana vraiment na komi ko boka Benjamin Mosiboni bien au moins mwana 8 ala bangengi ya mikolo lelo akomi na 11 ans joyeux anniversaire à toi petit na ngaba na ko monter banana 8 tina 11 ans monter na boa kibongo Jonas Maza Waljoye Yozike Charles Leke po to Nathalie na lobi Miranda Joseph Kassi soki na boa ki ingénieur Didier Mosiboni Belamini Kamba Motemaya ciao.